Moi-même, quand je vis la vidéo le matin, maman si a filmé, na ye bakike. Bato bakoka komona maman si ne sengote. Maman si sera salika vidéo moko. Et bimisakata 80 ba émission. Bande ko boko koufwa. Soki star a sepeli que non a zo vidéo moko boye a publié et ça pour na yotri. Voilà pourquoi aux autres les publicités. Il y a Bilamba naye, il y a Hermès naye, il y a original, il y a aux autres la kuna ba prix ezo que neko bimaka ba 22 000 euros et quelques. Et là qu'on a ce qu'on dit au sale bino parce bozo kokate et comme ce qu'on le colle à bouquet misère na vidéo comme moi na wana. Bon comment au sale ma nyonso pour que na bouquet misère parce que bon comment pour utiliser bon eba que ceux qui na lika nyonso totali comme moi na ba to ba koya na ba commentaire ba ko finga. Ceux qui na mama seza qui na vie à confier le idée na ba traumatisme tato azo le kanango. Bato tema mabe balingi te papa à vivre balingi te mopa wa pema souci na bango za ko faire le media kota mabili soki mwana mwasi wana te oye bozo koma na ba commentaire bozo loba mwasi ampoka amwasi ampoka ta mwasi amemi kimia na vie ya ko faire le media amwasi amemi esengo na ko faire le media amwasi stabiliser vie ya ko faire le media amwasi a établir respect na vie ya ko faire le media. Bote na balandi na nyonso ya Jika TV News be balanda ka biso mokili mobimba lo sako na bino bipai nyonso bozali to pesi bino ba ngeta na bino pona ba encouragement na bino ba amour na bino bolakisa ka biso envers bino ya onde zo sala ke biso to s'efforcer to ya kosala la bino émission. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons dire? Merci beaucoup na bato balinga ka biso. Merci beaucoup pe na bato balinga biso te parce que to yebi ke na mokili yo mutu nyonso te mutu akolinga yo. Alors to remercier lisusu ba fani ya mopa mokozi. To remercier ba fan ya Mamasi, to remercier ba fan ya Inosbi, to remercier ba fan ya Ferigola, to remercier ba fan ya ba musicien nyonso bazali ko sala ke bendele ya mboka na biso ekende liboso. Merci beaucoup. Aujourd'hui on va parler de Mamasi, en tout cas la famille ngana lobaka na bino ke parfois bino nde bomemaka biso to kota na ba sujet oyo. Et puis tango to kota na ba sujet oyo je crois que to beta na makasi. Soto beti makasi eswaka bino mingi. Émission ya lelo ezali émission ya kolela te. Eze émission ya kotuna sala bino nini te. Eze émission ya kotuna bwana ye problème nini te. E émission ya kokitisa bino. Ngana zo kanisa ke na loba ke na za grande dame. Ngana zo kanisa ke entourage na nga to ba connaissance na nga bazala ba grande dame to ba grand messie. Comment makambu ya muto azana senanga na bando kipe yango. C'est que soki na kipaka makambu ya muto ana senanga makasi. C'est que muto ana lekinga makasi. C'est que muto ana zangisa nga pongi. C'est que muto ana asala akenga na pemate. C'est que ba réalité nyonso tozo mona lelo ezo tourner tout autour ya zuwa yaya. Tango boyebaki ke motema na ne la jeter. Pourquoi bokendaki? Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Tant que vous avez dit que mon thème est limité, mon thème est se fatigué, mon thème, et je vais tout parce qu'avec l'amour on lit, il y en a un moment où ils sont lita, voilà. Tant que vous avez dit que mon thème est tout. Pourquoi vous abandonnez quitter? Parce que bino batuloko la mwana mwasi ona kotika bino boyo kaliye. Parce qu'à partir ya maloba na ye ndenga na kozwa temps ndenga na kozwa maloba poto ya na kosolo la. En tout cas voilà ye ebimina semingi na linga pe ko cha ba voix ya batute. Yo mwana mwasi oyo na ebite so uti wapi. Wana système ya kosa la visibilité na sima ya ex mwasi ya Koffi Olomide. Olingyo sala kombo na sima ya ex mwasi ya Koffi Olomide. Yo kanisi mama sinde ngomoni ye wana. Ana besoin landa mutu po alata te. Et puis ezaka ka distone te.
Nalata bilamba marqué. Je vous dis que Koffi Olomide za na bana ou banata bilamba marqué. Tant que zolo babongo c'est que mama 6 fois ko alanda pe. Mama 6 fois alanda pe ni siminu. Parce que quand on parle de qualité, la fille là elle s'habille hein, sans blague je vous dis. Wallahi, la jeune dame là elle s'habille. Pas possible. Quand on parle de qualité, elle s'habille. Décision a signé un contrat dans la maison. Azana mbongo na ye par rapport ya contrat na ye na lié banine na monde de showbiz. A signé un contrat par exemple na aide beauté na lobimbo na besoin ya Jenima Kokonzoni, na besoin ya Marie Ntumba. Bon na lobi que no Marie Ntumba yaka. Ya ko zelanga ba produit oyo o présenter que ouais au salé là va produire à aider beauté. Peut-être Marie Ntumba salé là va produire à aider beauté. Mais ce qu'on a mode bilamba va salandeni, na mode bilamba va salandeni. O so bilamba ya maison nanga o ezo porter combo ya maison moko boyo eza reconnu au lati. Ce n'est pas le sujet. Ce qui vous fait mal. Moi-même quand je vis la vidéo le matin maman si azo filmer na ye bakiki. Bato bakoka komona mama sine sengote. Mama si sera salika vidéo moko. Et bimisakata 80 ba émission. Bande koboko poufwa. Il faut accepter que moi na mosiwana asa koma officiellement madame Olomide pour la vie. A koma officiellement madame Olomide pour la vie. Il faut mettre ça dans vos têtes. Que cette dame-là, devant l'État, devant ma parent, elle était tout depuis le matin, madame Olomide, la famille. Changez vos chapitres de vie. Arrêtez de dormir sur la page de Mamassi. Donc vous ne dormez pas. Donc vous na page de Mamassi. Tant de Oloba o Olobaka. Il faut aller au milieu des villages. Net au fandi boy. Banani basali vidéo pour s'attaquer na moi si yaba. Net au fandi boy yaya. Et là on y soto tchara na réseau za la matala na la famille. Netinga na zala na monde matalante na yebi pe définition monde matalante so na tchena eloko na réseaux sociaux c'est que na ça commis ça la plaisir ce qui vraiment tozala na monde ya matalana c'est que vina biso nyoso me faut ezala étalé eloko nyoso zala matalana te la famille ce qui star a sepeli que non azwa vidéo moko boye a publier eza pona yote. Voilà pourquoi aux autres les publicités. Il y a Bilamba naye, il y a Hermès naye, il y a original, il y a aux autres la kuna ba prix ezo que neko bimaka ba 22 000 euros et quelques. Et là qu'on a ce qu'on dit au sala bino parce que bozo kokate et comme ce qu'on le colle à bouquet misère na vidéo comme moi na wana bon comment au sala makam nyonso pour que na bouquet misère parce que bon comment pour utiliser bon eba que ceux qui na likam nyonso totani comme moi na bato bakoya na ba commentaire ba ko finga ba ndeko arrêter un jour ata na mutu ya mbeto ya Koffi Olomide didi so na solisa ka papa na yi ceux qui peut ba sololité mutu akotika la na passe ya libérer ça distance. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Un jour. Parce que la dame au besoin de l'élo, à ça comme il a un colo, à ça comme il a avancé. Ce qu'on t'a comme il a besoin pro ex. Expert, bolomakamu très bien. Ex yemo comme toi relâché. Ex yemo comme toi tiki. Ex yemo comme toi bayaki. Ce qu'on bolomela en pour nani. Alors, yo comment kolala na page ya moninga no mwasi. O comment kolamuka ko fandela ko lala ko dormir na page ya moninga no mwasi, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal. Asomba sac et Hermès o alandi mo donc bino bokoma pobo bo ridiculiser Mamassi pobo yinisa Mamassi na misu ya bato il faut bo utiliser kombo ya mwana
Moni kobala batwa omoni koba ka oyo ya baliwana ndio ya fandisi kimia ndio ya pesi esengo ndio ya pesi gu ya libala ndio ya pesi gu ya bolingo ndio ya pesi pekimia na ba traumatisme ya bato mitema mabe ba telemi po ba bomaye soka zalaki na mwana mwasi wana te bino lelo bolinga bokunda kofiti bino lelo bolinga bokunda kofi olomide soki pena mama sezaki na vie ya kofi olomide te na ba traumatisme tato azoleka nango bato mtema mabe balingi te papa ya vivre balingi te mopa wa pema susi na bango za kofi olomide ya kota mabili soki mwana mwasi wana te oye bozo koma na ba commentaire bozo loba mwasi ampoka amwasi ampoka ta mwasi amemi kimia na vie ya kofi olomide amwasi amemi esengo na kofi olomide amwasi a stabiliser vie ya kofi olomide amwasi a établir respect na vie ya Koffi Olomide bobenga Koffi Olomide ka leso pete lelo kombo wana ezala lisusu bobosa na ngona mitu na bino parce que eza na mwasi moko boye abenga million ayebi kosala contrôle ya mwasi na mobali na ye asa présente na vie ya mobali na ye bobenga ye papa violeur est-ce que lelo liloba wana ezala lisusu nani yango akoya kokosa ke mopao asalanga boye aza nani c'est ça pour na mwana mwasi wana. Je crois que ça partie wanande oyo mwana mwasi wana koma cible ya guerre na bino. Je crois que ça partie wana ya protection ya makasi akoma cible na bino d'une manière d'une autre bokoma ko combattre ye na ba forme et tout. Parce que na buso ba nyonso oyo to mona lelo ezala na côté na ye. Soki lelo mopa wa longi même pona ba pression oyo azu eza pona mamasi. Boyebi kana makambo ucholeka nke kaka oyo ya remix pression mopa wazui na Afrique pression mopa wazui na Congo soki mwana mwasi wana zalaki te papa na ko piquer pe crise akeye boyeba ke mopa wa sakoli boyeba ke mopa wa sakoli elobana ta ye moko Mama sito sinile ke asa mwasi ampokate so eza na mwasi ya chance mwasi ya bonheur mwasi ya esengo eza sinile cœur mwasi a établir loi ya respect na vie ya mwana mobali ya tata wana eza mama si a imposer respect d'une manière d'une autre beaucoup le nyonso mais oko pousa na pembeni na mobali na ete pour poser makambo kino c'est parce que tozalaki boye tokendaki boye tosololaki boye te okopusana te parce que cette femme là a imposé à moi c'est un pokate depuis bazanga ye mopa wazanga contraté mopa waza abetaka 2 mois sans kobeta concert et concert à mopa wezala ba $10,000 te bino to boyebi ça c'est la pire vérité concert à mopa webadaka ba 30 mata ana ba contrat ana balbum esala ba succès et tourner esala ba succès ana banzembo bobeta ngona baba ata okenga na olela te baba reza face à eza ya ba warrior bakolo na ngo ba warrior mais matin midi soir babeta banzembo ya Koffi Olomide bomonde bozala ba hypocrite matin midi soir babeta banzembo ya Koffi Olomide ezala sikopo Mutuna ngona tutuna ezala siko pona nini matin midi soir ba beta ka banzembo Koffi Olomide ezala pona bit na ngweza nini objectif na ngweza nini oh soki a mis sepelis yaya bokanisa kike oya bino ya koluwe te ye ya kota asombi la femme des boss c'est la boss. La femme des patrons, c'est la patronne. Parce qu'elle peut manger son argent comme elle veut. Parce qu'elle-même, elle cherche ça, ma Charlie. Je sais comment se réveiller à 3 h du matin. Je sais comment faire calcul de 19 h jusqu'à 4 h du matin. Je ne dors pas, mais je calcule. Na tombe wapi na la muki wapi pourquoi na classe nini sali ke boye simba te nini koto e koyi boye nini sali ke koto e sala boye. Je sais comment on fait calcul de ça. Ah oui, je sais comment on fait calcul de ça. Na yebi benande basala calcul nango
na bandeli na yebi penda ndenge basala calcul nango. Parce que moi c'est modèle wana soka biki nombo na minute onde na zaboye na zo $60,000 na okende nanga ko pe mata na Dubai ya ko beta libakute ya mbongo na ye et puis mbongo mobali na ye ko beta libakute ma Charlie yo ya kana Hermès na soki Hermès na yo ya ko lakisa mon internet ma Charlie biloba loba trop biloba loba do oza sitoche donc mon toi corja bino na véritable définition à grande dame ezaka mamasi bino tout wa ba sitoche ba fio ba loba pamba ba fio ba ya ko répondre pamba ba fio ba mikotsa na makambo ezaka ya bango te ba mama oyo ba yaka tout le temps za répondre tout le temps za présenter tout le temps aux asitoches la kisa ya yo si tu travailles allez acheter pour toi filme-toi tant on en a quelque chose passer la bête c'est normal mais moi je n'ai jamais trouvé du mal parce qu'elle s'est fait plaisir mais ce que les mamans si elle le fait ce qu'on en a quelque chose passer na bana mikolo te ana bana mobali baza mikolo bana taper bilamba marque ça veut dire que no soka sali en wala ndi bana mbali na vous êtes malade dans votre tête. Vous êtes là pour limiter la vie d'une femme de quelqu'un. Vous êtes là pour limiter la vie des femmes de quelqu'un. Il y a un problème. Bon, on a un problème dans mon tournabino. Moi, vraiment, on a un problème dans mon tournabino. Katanamo.